Séguin, Azaki moins extraordinaire. Séguin, il y a polémique qui n'est pas à côté. Et Séguin, il était l'ami de Jibin Pian. Et bien la libération des années, Jibin est dans les 31 décembre à Paris. Urbanine, Jibin Moutaboumi est pour la production. Pour Jibin, on s'en est plein. Il voit à Séguin, Moutaboumi était, et ça dit quand même, colonel Kokaki, pour sur les Kokaki, il a profité, vous voyez, bien sur les années, Zan. Séguin a été accident belé. Séguin belé et belé. Ceux qui ont réussi dans le stade de martyrs, ceux qui ont réussi. Ok? Ma force à nature. Tout le monde va dire qu'un Pierre Kayamabe, 3004 personnes. 3000 personnes. Comment ça n'a pas été? La Bible est Ecclésiaste chapitre 3, chaque chose a son temps. Tant que tu as le temps, faire na bon matabo kita ya faire na fali. Totombole Yesu ayanga tombama. Eye, Ninyango eye, Bafeta kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et banda, Sycomore de vie, Oyo et Kambamaka et Paya Mosali Nanzambe, Maman prophétesse Kimbangu Sans Liliana, Bango Bazali Kofete, 25 ans depuis l'Otomo et banda, date Yangoyo, samedi 14 décembre 2024, Nangonga à 14h, na salle Bernicia, Oyo et Zwami, na rond-point Kimpwanza, na commune ya Kasavubu, bo Bengami Koya Ebele, Pambate, Boko Pambolaman. Le 14 décembre, jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Bisoba na Sycomore de vie na Paris, tu invité Bino, Boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya Ebele le 14 décembre na 14h. Ma maman, ma jeune, Tolobi Boy. Le 14 décembre, toko raté en goté. Louvounou. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange na adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyinde Nandenga Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totomboli Yesue. Si jamabala totiki na noue, totomboli Yesue. Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, Mosako licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. Mounoué, qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ntoule na niveau ya 2 fois te, boyebake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, tunanga inini, kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pena ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai.
Joyeux Noël, bonne année, na batunyo surtout vraiment boza éparpillé dans le monde ya kolanda chaîne na bino bolingara mingi Africa Info ou ya Franck Stemai Disuka hein ba bien accéléré le professionnel pourquoi pas et mon Congo qui se respecte. Donc voilà, émission le koleka kaka na Africa Info te koleka pe na Ngefa News donc voilà et koleka pe kuna et koleka moi ba chaîne ebele vraiment bandeko actualité zo ko obligé biso to informer bino makambo zo le kanamboka pour na basala nzambe o nzamba pona et puis pour la musique na biso congolaise. Donc voilà lelo tozali na plateau nanga na pasteur Ngefa, le prophète Ngefa, excusez-moi, donc autay ko bela sali moi tambula ye ya maladie. Donc voilà lelo na yende to kosolola makambo zo le kanamboka sangama ekotela ki biso na mboka tobungisi moko un grand pater ya mboka na biso na kombo ya Séguin Mignon autay kotika biso depuis lobby vraiment BCBG Mubimba baza na mawe pourquoi pas wenge 4x4 pe musique union surtout ya Congo tozolela bana ba fanatique na ye bana batunyo surtout bazolela Séguin Mignon o atika ki biso depuis lobby dès qu'on autay koloba toza na prophète Ngefa. Donc voilà tokozala na tokosolola na ye makambo a on émission na bino bolingara mingi chez Bamana ezalaka toujours présenté par votre humble servante la diva de la presse congolaise Sandrine Bamana. Donc voilà tokosolola na ye là je dis un grand merci à toute la grande équipe technique d'Africa Info. Je dis un grand merci à Hergé Oulabila Waza derrière caméra, pourquoi pas Merveille Mampouya. Je dis un grand merci à Maëlle Sadiki à Maëlle Obed Toko. Je vous dis un grand merci, pourquoi pas notre boss Franck Stemai Disuka bah Franck, vraiment je vous dis un grand merci, de bon retour au pays mon boss pasteur Ngefa. Bonjour. Bonjour maman Nzambe ya pambola yo le kuma sans de zonge pa Nzambe na bandaka toujours na prière parce que Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 pe bana momo to zana ngomo simbi Nzambe motami tout à tolote parce que Nzambe nda le kinyonso alors to bon de Nzambe tata na tike mission na boko na yo pe sa maman journaliste bonya sagesse science intelligence bituna ne bien nanga na tiki mboka Kongo na maboko na yo Somme 27 verset 3 soki obate te ko batela ka pam atiki mokonzi ya mboka sika azali na maboko na yo batela epe sungaye kolo soki yosungi ete ezali pasi mingi tala baoyo bazali na kata mibembo sikoyo kolo accompagner bango ozala pilote na bango so bakomeza mpona lokumu na Nzambe oyo baza malade na hôpital bazangi mbongo bakoneza koka na bango mpona kosunga oyo bazali kobota sikoyo na césarienne bazangi misolo kolo ozala sage-femme mpe médecin na bango oyo bazonsi milimo epai na yo bombango esika na bule kolo oyo tu bazali na minyokoli oyo ete motema ebebi koto fortifie bango na kati na mokanda na Esaïe 61 verset 1 à 4 kolo bana na biso fo sukisa na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen. Amen. Ozala catholique avant kota oui nazali catholique nazali pe protestant Nzambe ko benga ngata na komina protestant pona ko salela na église de réveil. Tenaya que pas passer de Nile, c'est comment vous confondre makam. To kota na NRC, ça fait que lisanga ya ba église et sangani. Dès que ça NRC quoi confession religieuse. Mais ko y a pas ya de Nile, c'est quoi que dans église na été naza naza moi na été parce que je n'ai jamais été dans l'arche de Noé. So naza ki moi na ye. A kopesa ngai paroisse. So naza ki moi na ye. Mais naza arche de Noé. Ndenge mukuna pesa ki avec mukuna pesa ba voici l'homme ba tout cela marié ba serebela ba longwa na bango ba ko indépendant ngai je n'ai jamais été dans l'arche de Noé na TAP mokolo moko na arche de Noé te pour nazali fruit ya kuna te ezali to sanganaki to ya bimi lokola chef pour na azali chef de la confession religieuse. Voilà. Otu ko bela tango mulayi to ki Nzambe abikisio na maladie na cancer oyo o bato nyonso tout ba tchaki na ba page pasteur Ngefa akufi expliquer nos ba téléspectateurs o bazo landa biso na Africa Info lelo yebisa biso eleka ki ndenge nini papa mama yebi ennemi ya congolais ndenge Matthieu 10 37 36 35 à 36 lobi l'homme aura l'ennemi déjà sa maison naza malade mais na surtout que bachanga na ba page plus na kufi depuis na moni batipe voici l'homme a kufi hein donc na ebelo koni bazo lukela biso liwa ya makasi boto yebite oui j'étais malade sérieusement hein alors malade na zoki malade kaka boye na vandi boye na kena douche na sui makila
ah comment na kosuba makila na douche boye ndenge nini akepa médecin abana besanga ba kisi papa et ça grave tant il est grave na comme kosuba makila pendant 3 semaines à kota toilette té tant on a pas professeur ba il faut que n'est pas professeur ou atali makambo biologie wana azali niki na Kinshasa na komi professeur tinga ba examen ti na kena IRM il a découvert un cancer prostatique et cancer prostatique wana mutabika kana ngo azalaka te alors pesa ngai souci makasi na bandi kulela bi ah papa na ngai na 85 ans ngai penza mbula muke boye pe na tiki mokili kaka boye hein parce que ndenge nazalaki hein nazo suba makila pendant 3 semaines na liaka te na kota ka toilette te eloko moko te biloko nzoto bandi ko pola alors je commence à pourrir bona vivant nazo kaka nazo pola oui nazo pola et maïle bandi ko perdre ngai so na ngai que mai ko sukule il faut bana ba kota na chambre maman zo ko bomba ngai c'est fini pour moi je me rends à la kaka botoke pas médecin tozongi kisite nini technique ba examen à cher wana zambe la sangai des tableaux misala nyonso malamu to sala yango to bi Apocalypse 14 verset 13 les bonnes œuvres ne récompensent devant Dieu na mona zo koma ce que flèche zo kinde bon ko la bi na zongi sur na vie à cause misala malamu zonga ah na kuzonga na ndengu na zabo na poli déjà hein ndengi nini wana zo kote ko subaka makila eloko na tika ki na ngo ezalika mai ça dit quoi bana na nzambe o bozoka témoignage yo Dieu est vivant. Les médecins peuvent proposer au coup final, Dieu peut faire quelque chose. Et j'étais abattu. Là, il a ton pasteur Mouraï ah, profa, Zambé Abikisio. Église soutient Kingai, na mabondeli, batebele ba soutient Kingai. La tika na mai. Mai na moni pas. Ma soupe comme jaune, sans médicaments. Jeune, vous m'assouvez comme ma pembe. Oh, na bandi ko ka posa kolia, posa eloko, posa ya mai, posa ya nini. Na bandi sikoyo kovimba. Ah, mais naza malade. Cancer ebik ça rabatouté. Mais ndenge na bandi kovimba kaka na monene. Je me sens bien. Oh, bien ngondenge ni bon, to tikala ki na examen moko ba benga ngo biopsie. Biopsie ezali ba compte ça, libende monene boye na machine na kati ya Nice kuna na kati na Nice ba koti si yango na Nice kuna ezo kata bi misuni na kati ba kati nga 18 morceaux nazo yoka pa 18 morceaux ba kena ngo na Inikin na laboratoire pour dernier ba pesa cancer na niveau nini kisi nini makambo nini et que des semaines alors tango des semaines sili docteur a benga na kende kuna cancer ezate porté disparu et le rezate ndenge malade yango ezalaki wana ezalaki ndenge nzambe alakisa ko ezalaki malade ya maboko ya bato kaka nde ntango naotaka pa président yapesa ba journée 5 millions de francs congolais mais bino yango te nakabelaki bango yoka te ke mutu moko ya a remercier yo ebake non motema mabe parce que biso yo dozo reprendre biso Ecclésiaste oyebi Exode 20 verset 7, tu ne portes pas les faux témoignages avec ton prochain. Na yo kindenge bapandi basango. Est-ce que le président benga ki bango? Président marque ici comme ce n'est pas comme journaliste, c'est comme un homme de Dieu, comme un prophète de l'Éternel. Mais na boningo na ngana mais ko sunga bino. Et comme ingam. Ba dernier si ba kenda kuna pesa ka bango. Ba evaki mukulu ba kenda pesa ka bango. Evaki wale sa kenda kuna pesa ka bango. Tous les pasteurs ba kenda kuna pesa ka bango. Donc bango ba yende komone langai et puis kotaki qui sorcellerie kotaki en plus sa famille peut kotaki na kati donc ezaki bina maladie pende ya normal o mutako bela ngote parce que ngala rabasité na rabasité na za mobulu te pasteur tete na ba ba deuxième bureau ba pasteur benga bango ba makioniste et puis ba benga bango bazali ba ekobiste ba njobiste ba makikiste ngaza kuna te vraiment ngala mo nzambe mo mokebo alors tango biloko ne kotaki nde bakosaka asali accident abelaki boye diabète bomi or que bato bazaka sima ya malade wana po bikate ba profiter nango c'est ça que nzambe asala ko sala Yesu na bu portant na yo ba prophète ba pasteur nanya benga ki et puis nana bon maman omoni il faut te la vérité
Galates 4, verset 16. À cause de la vérité, je suis devenu votre ennemi. Motonyo sur la vérité. Dès que tu as dénoncé, bango misala na bango mabebu, bango linganga. Bako foncer ngai na kufa. Hein? Na kufa na kende. Pasteur mo ga benga. Dénoncer bango mabeto o linganga critiquer bango. Et on les a critiquer parce que bino so bo sala ka musala ba sala nzambe bo za musala nzambe. Ndeti yo critiquera bango et on ta musu ba. Kana bisa yo Bible bino so clair Matthieu 18 verset 3 verset 18. Vous verrez la différence qui sert et qui ne sert pas. Différence quoi ça yo na bango zeni. Bango bana makioniste, bana banganga, bana marabu, basala makamu mabe, oyo nzambe asepelaka nango te pe prophète 15 verset 3 zotala bango ngana kota wana te. Yango so yeme l'église ngana zo kamba bato ba ebele penza te. Pona simbi te. OK, je préfère na tika na 3-4 personnes boy que na bomamili mon nzambe. C'est la différence et je crains Dieu. Ozomona na nzambe mi balete. Hein, c'est là où comme ennemi nanga tant on a beli na benga ki Olang Guy Olang je n'ai pas na un cancer boy ah papa na sa bebisi $8,000 na eloko moko te o te na kotinda moto ora moto nanga pire to saki na troisième voie à part yango na bebisa ki prophète de Niles na poto habita là bona malade boy pour la défendre à payer na ebisaki konde wa liloba apesanga déjà mbongo mbala deux fois que nous sommes la kiss que Dieu me bénisse hein o ba benga sa majesté Dodo Kamba na benga ki na zoaite parce que lui aussi il est bon parmi ba pasteur ba tere ya bien Dodo Kamba archevêque Dodo Kamba ali bon a baby na noté il est bon mais Maman, Amos 3 nalobi moto malamu azawana te. Moto ya malamu azawana te. Amos 3. Deux hommes ne marchent ensemble être convaincus. Toi la bango nzela morote, toi nzambe morote, bakolinga te. So na tango 5 pasteurs. Ya malamu. O Bible lobi na biso na Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 verset 17 à 18. Soyez mes imitateurs. Ça dit quoi? To bandi na sa grandeur konde waliloba. Wana papa ya solo. Wana bosembo. To longwa to dit muta papa qui diamina nani. Papa qui diamina nani oyo. Le vieux là. Tambulokoki. To longwa na Tambulokoki to zuipe papa adina nani kelani pata. Tokamati siko ki diamina kibila 5 Dodo Kamba eloko te babeba mama kota te na boy polémique yoka na ebisa yo les choses Dieu est esprit il opère avec esprit Satan il est esprit il opère avec esprit mon père et fils il était comprimé na mbandaka to pesa 1 franc 5 francs abengaki ba magicien baye. Moi, le magicien a du papier à PMB à évoquer, puis je abimi. J'ai vu à mes yeux. Là, à l'époque. À l'époque. Okay. La monnaie a du zèle. À Sali Boité, a évoqué comme un sucre tolé. Hein? La monnaie, l'ibanga, Zumabanga a évoqué comme un babombo. Hein? La monnaie, Singa a évoqué comme un nyoka. Alors, dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 1, verset 10, il n'y a pas de nouveau sur la terre. Ancien pratique yo wana ndele lo ba kotisi en église et ça banzambia ba vaudou hein yo beti benpa c'était bimi mama fungwa abana benwa ngolo na basende abimi na fumangani nayo atoboli kaleson atoboli chip atoboli chip jini nengo lati ba toboli pe akoi pa atama azana moto c'est la magie. Hein? Galates 5, nalobi yoka maman, non. Tête, ça se passe pas. Moi c'est un cancer à libérer. Hein? Maman Ban. Maman Brigitte, quand je priais avec huile d'olive, cancer porté disparu, les choses spirituelles sont comme c'est la magie. Parce que Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestées, idolâtrie, impurité, la magie. La magie, tels qui commettent de telles choses n'iront pas dans le royaume des cieux. Ils sont condamnés, ils sont condamnés. Tout cela,
baluka gloire ya mokili na Jean 12 comment boy ezo pesanga pasi mo mke bela bandimi bazara na l'église wana soki bakimi te baserpenti te bakokufa nyonso na baeglise nyonso bakokufa parce que Romains 6 verset 23 le sali péché c'est la mort nzambe akotika bango te atiki bango batan tango biso ba messager ya nzambe tozoloba bo bango na bato bakoyoka te. L'internet c'est la télévision du monde et la rapidité koleka lisasi hein est-ce que bazolanda yango te il suit alors so balingi kovanda na batombo franchi wana c'est le problème ma chère biso ça mo ça biso nzambe atindi biso aller prêcher la dite d'Abraham le est proche Matthieu 10 verset 7 à 8 alors soki boyoki yango te osali Osée 4:6 hein mon père péri baba qui ne connaissance faut mo super bango te na ba loge na bango na ba Illuminati na bango bakanga bandimi wana nyonso baza condamné bazo contrôler milimo na bango ils sont des prisonniers moyen ba bima ezate il faut grâce ya nzambe alors tant bazo kwa kana mutu wana miko tu satan zo kosa bango mayele obscur ya molili hein po ete bakufa na elongo. Pasteur Tozana, prophète, excusez-moi, Tozana, maman pasteur moi Zana poto, ado senga bato pour la délivrance $2000. Est-ce que pour nous délivrer mutu, il faut qu'un mutu apé sa mbongo, tout le monde mettre tu en bomba na poto lobi maman la faut ba kangaye akimi déjà za kisasa. Papa yoko. Azali moyibi parce que bato bazo bebe sa image ya Christ pe église boy. Nonga catholique a senga 2000 te. Nonga protestant senga ngote. Mais papa compte de Dominique na okangote. Même pas que Jamina na okangote. Toujours binzambe oyo. Bible pèse son mission Matthieu 10 7 à 10. Allez prêcher dites le homme de ses proches. Chassez les démons, priez les lépreux, guérissez les malades. Oui, vous avez ça gratuitement, donnez ça gratuitement. Et comme ce sont les commerçants. Omoni Bible ABC biso 3 clair dans 2 Corinthiens chapitre 14 ne vous étonnez pas. Il se déguise comme ange de lumière. Ne vous étonnez pas, il se déguise comme ange. Matthieu 24, 5, plusieurs viendra sur mon nom. Or que Zangaïté. Matthieu 24, verset 24, il fera des prodiges et des miracles. Hein? Miracle, on a combo, il y a Satan, non, il y a Zambé. Matthieu 24, verset 25, ne les croyez pas, je vous ai dit davantage. Alors, ceux qui ont voté, on l'a dit, mon peuple, ce sont les femmes qui ont arrêté, et puis, c'est l'escroquerie spirituelle, ce qui est condamnable à la vie d'Internet. Voilà, c'est l'escroquerie spirituelle. On donne papa na biso tu koloba na biso awa donc nazir ba na nzambe nyonso to boza éparpillé dans le monde boyoki message au prophète na biso a expliqué biso vraiment. Là je dis un grand merci à président José Kinzazi donc vraiment ONG Espoir ba na ONG Espoir nous na pesi binombote. Je dis un grand merci à Karine Bamana ma grande sœur chérie depuis Belgique motema ya bato ya Dieu monde Kolo Yoji donc bilo sobolingara la diva de la presse congolaise. Je vous dis un grand merci. Papa, lelo yo toza na sango ya mawa. Non, premièrement, non toyoka ki bati ancien musicien Dagumuda, hein? Azaki musicien, azaki musicien à l'époque, mais lelo a comme pasteur. Tant au monde qui va poster à Koufi. Oh, et ça qui on dit. Non, ba poster qui pengai. Voici le pas poster ba tché quoi? Maman Chabani pe, ba tché pe quoi? Bon, ba touana, tozo pesa bino mise en garde. Somme 5 verset 15. Ne touchez pas mes ouais, ne faites pas mal à mes ouais. Bon, ça quand la mission a bien beau chaka ba quoi na bino makambo na bino ba to nzambete. Biso do ça musala ya spiritualité. Hébreux 13:17 lobby et le romo ya bisibino bo. Bo to ça ba ça na nzambe. Bo beir bango parce qu'il rencontre à Dieu si vos âmes. Biso ba na nzambe pambola bikisa sala bo. So ba comme ko profaner biso ko bundisa biso. Vraiment na ko tuna été dans Nzambe 55 verset 11 mabulu wana ifungwama kaka bino bato bokoma biso kufaka bino bokota na parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi vous linga liwa ya baninga liwa pe bato na Nzambe oto ça quelque chose oy yo va inanda ko sele forte talenga na zotoka il faut na repos mais na ndimite na sala musala po ete mongongo na Nzambe yokana pe message yekende siko souhaiter nga liwa eza pona moto yoso nga na biki na cancer Dakumunda abiki na rien mais yo lobby et je l'appelais Dakumunda batunaye Dakumunda zali tant bazo ba kufi azan église azote et Dieu l'a guéri aussi na rien ou azaki na la situation difficile ça dit quoi Nzambe azaka toujours pour ba ça naï mais bino de mettre bino en garde bon continuer car ndengo wana Romains 6:23 le péché c'est la mort ezama wamiki. Voilà la
C'est l'heure du péché, c'est la mort. Sangama, écoutez les bisous dans Mboka depuis lobby. Musique profane, obino bengaka. Parce que musique religieuse, na profane. Le lot au bungisi, moko ya ba grand drummer ya Mboka na biso, Sege Mignon Manata. Prophète Onkaki Sangoana et ça là qui ont dégainé pour BCBG Bazolela Wenge musique biso nyo surtout aux là vraiment vient un biso au tiki biso. Bon, c'est gain azaki moins extraordinaire. C'est gain ba polémique ne bango à côté. Et c'est gain il était l'ami de Jibem Pian. Jibem Pian linga qui mingi c'est gain il aimait beaucoup. Et donc la condamnation de la famille biologique nae mais condamnation na Jibem Piana l'orchestre mobimana ba musicien chrétien ba musicien profane nyonso on a perdu un monument qui ne parlait pas. Il est aussi un bel homme Kola Kamataye sika et là on dit toujours banini moto na ngonga na nzambe azoka quelque chose ba problème bola tsaka bato ba bere mosusu ya pamba. Parce que ben à Liboso Zani, j'y vais au bête dans les 31 décembre à Paris. Betango na makambo ne se commis oh nous on conseiller ni atika production ou bien non ben ça va signer qui a ça ndengeni on ne sait pas mais nécessairement c'est gars koufi à bête il faut pas pousser yango na bango na makambo na bango pona yebite akobine la ndengeni moral ne ko za ndengeni akosa ndengeni là bango mo ba yebi yango mais c'est un peu difficile. Barobani JB Moutabomi et pour la production. Pour JB on s'en est plein. Atika musique na poto kala. JB paye la musique. Na kota la makamona bango de pour na zakunate. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et puis ami balé. C'est gars raté accident belé. C'est gars belé et belé. Et là on pense que c'est gars père ça qui na maladie à diabète, ngana diabète. Diabète c'est comme 300, 350, 400, 500. Soko salika raboy. Ozoki ka buto apam. Porte ne bela raté. Qui noti sauf faut pas bakati le kolo to misapi. Hein? Et puis ndenge na la bisege bakata ke le kolo. Et ba to kata le kolo à cause ya diabète. Est-ce que souci wana? Le gars sege pe ba milingaka. Amona ki boté na atika le kolo ten. Est-ce que ko apporter na crise mususu te? Hein? Na mosala na ye za le kolo. Hein? Donc a dû passion mon permatire parce que c'est game mosala na za le kolo. Est-ce que souci ou anata va remplacer mon mususu et ça qui était mais mon taille ba nini zambi totika polémique ya pamba liwa ya Seguin motabomi était ezalika mi colonel kokaki pour so kokaki te mais la kufite moye binance nani zambi c'est ça la réponse. Voilà papa tozo pe moi kala to kotaka na musique yango ba production tu ko sala me belé ya ba oui papa. Moi, ma production, tu sais, masala mebele na poto awa ya Félix Oazé ko abeta ki na reine naye ya maître Gimso ya Fali Poupa ya Ferré Adidas tant yo tala ki romunyo ba production parce que à moi c'est 3-3 des hommes de marche ensemble étaient convaincus tout nangai na ne oyo ba prédicateur ya menene ba beti nani au sai production ya Majabu na mbiye babeta na stade là je peux répondre otunanga batonga na dès Corinthiens 6:14 à 15 il n'y a pas la relation de terrain et la lumière alors songa na kota koloba makamana et puis ba monsieur bazaka benga balinga bolo bela bango bobundela bango mais ba reconnaître ka batote omoni biso moi je suis un homme de Dieu son a bengi mbali bo soni balo ondimi yango te na ko bengo lisusu te président de la République andima tout le monde qui peut on faire école na intervenant qui fait rigole na ndenge nyonso fait rigole na ndenge nyonso tokuta na mbalabo mais ami balé ato bengi andima kate alors makambo pesi na sa mokilité alors incatitude to boy il faut ndima ka TV téléphone masudi weza liboso na me bako sauver eh bien on mona sika na bima ko yate to moi bato ta ko mona bangi assassiner obiki to bigide alors tango boy ko ndima téléphone ko ya kufa ezala orgueil. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 ba mise ba l'orgueil mingi ba pasteur pe ba yana ba orgueil makasi nzambe alingi yango te ozomona ba leki ma musicien hein yango moni na eloko nga na ebisio na ko soutenir su mutu te na soutenir nzambe président de la République gouvernement na misala na bango alors yo tuninga ba musique na répondre musique na bango te pona yebi yango te soki o récit na stade de martyrs soki di bana mboko ko récit. Ok, ma force à tirte. Hein? Tout le monde qui est héritier en piaka, Belgique a ça une piaka.
Hein? Tomoni waze quand piaka ya mabe to 3004 personnes. 3000 personnes. Kuna sena poto ndenge mo. Hein? Et puis au moins mabe ba bato hein. Tango na tango ezaka na ngonga. Na biso époque ya Sonic Kafuka. Rockman passé ni rien. Personne. Les filles de Sarah filles de Sarah ba ki plein nyonso ba pandana ba kendi. Pour promesse nyonso ba pesa bango ba mona yango te. Bible ebisi biso Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 chaque chose a son temps. Tango to nango lelo ezali ya fere na bo mata bo kita ezali ya fere na fali pupu. Hein? Bon mata bo kita tango na bango. Tango ba jibe na were ezalaka. Hein? Tango ba zaiko ezalaka, tango na tango ezalaka ba soni ba renya, deniletse ba renya. Ba passer ndenge ndenge ba renya. Hein? Pour le moment, et la musique chrétienne, et la musique profane, bango tout bato mabe, ezali Moïse Mbiye na Mike. Olaninga? Ezaka Moïse Mbiye na Mike. Ezaka lo ani lelo yo faire na Fali. Hein? Quand tu prends Mike aussi Fali. Sango yo zui faire, zwa Mbiye. Pas to mona ki Mbiye faire, akana ko sambe pas Mbiye. To mona ki pe Fali, yo ezaka pas ya faire. Hein Moïse? Mais tu dois défendre, tu dois défendre. Hein? Bana nzambe bato solola kaka biso ta bata mokili te. Donc na penga der mususu meto zonga laka parce que toi la confession moko c'est lui le chef à confession mais la hôtel masoka tenga mi nazo sende là mais pour le moment on a cessé les faits tout ça bien. Azana kin tout ça bien, tout ça bien. Mais ngai na lingana lo ba Denis sengai moko, prophète Denis. Mais so yo taki ngana otaki yo. Na otaki yo parce que na ba pe bolamu na ye nde mutu o elakisa ngai TV. OK. Oyoki, wala senga bitumbo na zale lo eza Denis. Zalabo mais ngana pengwa te. Na tika na nsela na ngai te na ebite. Mama na boy ba polémique wana. Tozo que na 2025 mama bino ngi 2024 polémique. Menga la binga na pengwa te. Non, azon sanzela na étape na ye. C'est un grand prophète to ebi awa. Hein? Tanga bana to se ba stade ya moto, to se ba stade te, bis na yonga na to mena mai, hein? Na ba muku na ba na ba muku na biso tu na ba to wana nyonso ba kendeke te me to chaka mai na télévision to mela. Moto ebi yango nzambe, eza époque na ye. Sony a ka omoni mi penya mai nzambe pambola mi fille de Sarah, fille de Sarah, lelo Sony asa. Quel autre qui te dimanche? Ça dit quoi? Époque, maman, et ça a tango na yango. Hein? Ozoma bambili ya belle bazalaki awa. Maman ya kufa cha la mwana bazalaki awa. Petit mèche 30 abimaki akomi mo sa nzambe nzambe pambola ye. Eza époque. Biso to ningi kotika tante ponani. Hein? To ningi tan kotika te. To kangama ne loko mokomba. Hein? Tanatan. Hein? Moi n'a pas de grand papa. Hein? Pourquoi bino bolingi yango te yango moni ba dégâts salema ba polémique ko fingana biloko ya bosoto biso to boti bana dia ba koli ba université tout biloko ya to lingi yango te ça dit quoi pour le moment bato na tangeli on bana mais ko tangela ngai nini musique te héritier betiao 4500 na stade de Martyrs personne waze ko beti 2200 si 80 000 si ko kase na poto ya kosani fali ya beti ya plein à craquer hein nani ya beti ya faire plein ko leka double fois alors na poto yango exemple on donne ce qu'on a hein to forcer makambo na noter oki mama to tika ko forcer makambo les kambo na kambo ezaka na tango na yango bato bazo comprendre temps na espace eza différent espace eza ya moto temps ezaka nzambe pour ça ba beti bouton na yo rien qui connaît aujourd'hui que Frank Stemmer est patron. Frank Stemmer c'est patron? Hein? Ouais, bah tu vas jouer, je te dis, hein? C'est un patron, Frank Stemmer c'est un patron. Hein? Hein? Pour qu'on dit matin, hein? Il est simple comme l'eau à boire. Il se respecte aussi. Hein? Aurait baga patron neni soukebele na lumumba. Ah, Frank Stemmer. Frank Mutanga c'est propre. Eh, aurait ba patron, alors bagate. C'est ça époque na bango yango na. Hein? Époque na ye yango na. Hein? Okolongola yango te. Hein? Ah, net archevêque Lukam. Oui, c'est époque na bango. Alain Dele, faut on dire. O batika le logo te. Foutron.
Na lobby oyo batikali eloko te. Nayi bango te. Mike Kalambai, pasteur, l'église est belle. Mais natangeli yo, natango ya lelo oyo. C'est les deux qui règnent comme Fali na Ferré. Hein? Na lobby na yo boy. Ferré akendeke pas Moïse Kosambila. Omona kaite? Bon. Fali na Ferré, Fali na Moïse na bazanda ko face à face. Ba se fréquenta kama makambo yo. Ba bete match esika mo. Hein? Ils ont mis peine dans mes peines, mes corps ils arrivent à n'attendre mon tout pour la polémique. Donc mes bonnes années, à la polémique. T'as la mon corps à mon corps, n'attends comme moi à mon tout. Pour bien, bah jouer ce songi les cabines. Bon on m'a raté. Et c'est qu'elle est bien, n'attends comme moi mon tout. Et mon musique match, dans la lobby. Au moment c'est ça dit quoi? Tango ya bango ya ngoyu. Hein? Tango ya bango époque na bango ya ngwana Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4. Chaque chose à son temps. Prophète Ngefal, l'automoni, président de la République, notre papa, a changé d'état major. Yoko bani na makambo ndenge salami o papa. Maman, to senga ki président Kalati. Chaque jour, soit na côté na internet, Willy Ngoma, akoma pe colonel. Kaka sango to botoli boy. Bana access ko ya kozwa Butembo na Beni. Ndeko Kagame a Rwanda na finga ki na botu to swaninga ne mabe alobi. Bo swana yene. Azana numéro non. Azana numéro na ngana mutu awo. Bo so ala français to linga. Lingala ba infiltrer belé o ba bi lingala ko le kabiso. Alobi tozo butu wa Butembo dans une semaine na Beni a bokolela. Ngabi ata botu Beni na Butembo. Oza ba congolais te. Mboka za biso to ko bunda ti to ko récupéraka. Oyoki yang to fingana ya linga sanga corruption abe sanga mbongo pona ba makabena bi nako trahi mboka na ngai te. Oui, mais nako pesa un numéro na mon so la petite téléphone na to fingana na téléphone na ngai e ko fingana parce que oui ba corrompre ngai non, mais beaucoup de Congolais sont corrompus dans l'armée, sont corrompus ngala linga ki ba corruption en été. Je te dis la vérité, téléphone na ngai ngoy na connexion na conversation to fingana. Hein? À propos de 50 000 100 000. Hein? Alors, on dit que moi, je n'ai pas aimé ça. Et puis, pour toucher le président, on a fini Kagame. On a fini Kagame, ma belle. C'est quoi la bien? J'ai appelé ça. Maman, Banangaza. On a pasteur prophète. Eye, Ninyango Eye, Bafeta Kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et Banda, Sycomore de vie, Oyo et Kambamaka et Paya Mosali Nanzambe, Maman prophétesse Kimbangu Sans Liliana, Bango Bazali Kofete, 25 ans depuis l'Otomo et Banda, date Yangoyo, samedi 14 décembre 2024, Nangonga à 14h, na salle Bernicia, Oyo et Zwami, na Rompwe Kimpwanza, na commune ya Kasavubu, Bo Bengami Koya Ebele, Pambate, Boko Pambolaman. Le 14 décembre, Jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Bisoba na Sycomore de vie na Paris, tu invité Bino, Boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya Ebele le 14 décembre na 14h. ma maman ma jeune tolobi boy. Le 14 décembre, toko raté yango te. Louvounou. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange na adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur, Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyinde Nandengi à Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totomboli yesue. Si jamabala totiki na noue, totomboli yesue. Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, Mosako licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Babenge ba marié basi ba bili.
produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'Ilsi. Pembe mwindu akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Ok, mais na tuni yo alors qu'on appelle ce que pasteur la vingaka. Elle a bolobi na tuni yo. Hein, maman. Mais ce qui na so mino na so ngi libelete. Ekotika libele mo ketini. Ozomona po na éduquer yo. Parce que yeso akuti ba oteka biloko, yeso ki mosatuti. Liboso atemple papa na sakini. Abwaka ki ba mbongo asabota ki yango tu. Eloko mabe ba kondanaka yango. Gagame Saint-Toué. Hein? On viole nos filles, nos mamans. On nous gorge nuit et jour. L'homme de sang. Après c'est verset 10. Là qui n'a pas ça. Hein? Je ne peux pas prendre tout cet argent. On a bloqué, on a fini, on a relaxé. La conversation est dans tout là-bas. Hein? Beaucoup de gens sont là. Ah, corrompre là. Et puis, ça va gagner les arbres. Tant que tu es président, état-major, on est à Kabila. Togolonga Bitumbate, ce sont les foutrons. Chef d'état-major, Banda Kota, on a la localité Mokazuite. Asu Yangote. To Sengena Mokonyamboka a changé état-major Moubawana. Maintenant, a changé Yango. Le coup la diplomatie est simbité. Tu es guerre. Mais je crois cette fois-ci, na chef d'état-major à côté ya sika na ba commandant nyonso ya ba site ya Musala, je crois stratégie ko changer parce que nous avons au continuer nos koloba ozo défendre le président de la République apa benga kayo apesa ka mbongo to po ozo mona misala ndenga zo sala non président na moto valeur hein et da président to zaki ne liboso ate moi même il manque abuna ngante chana ngante non. Hein? Nous refusons les infiltrés. Ceux qui ont commis n'a pas su maman je n'ai expliqué. Parce que le pays souffre. Hein? Comment Mokani no mona ministre affaires étrangères Azala Otobengi Azala étranger rwandais. Bizi Makara. Bon mon awa chef d'état-major général Azala rwandais. James Kabare. Babugera. Au mon avis pour moi république. Moto si mango Rwanda. Rugweza. Akufia wa bako kunena Rwanda. Ça dit quoi? Nous sommes infiltrés jusqu'à moi les piniers. Bible Ebitsibiso, Ephésiens 5 verset 14, toi qui dors réveille-toi. Ceux qui t'ont l'amour quitté, mais au Congo bako comme tout le monde esclave. Et là on va pas sur esclave. Yo mboko bateka ngoka to mboko ese teka ma déjà kala. Mboko teka ma déjà kala. Yango moto baki na président Likamboyo. Changer notre état-major na yo. Changer notre état-major na yo. Kiwewe banda kota wana ata 1 mètre à botolate. Mais chaque jour sur internet kaka, wilingo mabimi. To comme na accessible. To comme na accessible. To comme na accessible. Est-ce que payer zo kende wa? Organisons-nous. Hein? Organisons-nous. Hein? Moïse alaki na ndako royal. Akoli wana. Mais makile va Israël ezalaki na. Il faut défendre bande konaye. Moi, je vais défendre mes frères qui sont violés, mes fils, mes filles qui sont violés, nos mamans. Hein? On nous gorge. Mais prophète, félicitations pour le loco. Au beau, il paye 50 000 balles. Maman, 50 000 balles, papa, n'a qui ça lelo. Banda déjà, banda kala. Hein? Banda kala. Mbala moko tindenga $600. Habité, Nalia, Abouma Wande Konanga, Nadia 600 $. C'est que comme yo Gagame, oh boye, alors, n'a pas tabino, oh bon 50 yango yo, peut-être que personne est kébé, pour na salani, na teka bande konanga, na teka mabele mboka nanga, je ne peux pas le faire. Yango moni ba pasteur mingi bazo mbongo to Rwanda. Ba politicien mingi bazo mbongo to. Ba pasteur
Mais je te dis la vérité. Mon temps d'église à Mouni était ni taille, autant que immeuble. Hein? Bah généraux, au monde, on a un champ de bataille. Bah nous sommes bons, il y a corruption sur la Rwanda. Rwanda, bimisi mbongo, belé pour corrompre la motivation. Même les Congolais, monsieur Bazali, ah, tout ça na Bangwa, parce que mbongo est en Rwanda. Hein? Il y a un bateau qui a plein de guerre, plein de makamoyoso. Hein? Mais pas une angaï na boy. Hein? Ezawa. La conversation est aliée, les autres filles sont aliés. Jean-Pierre Boudera Kagame. Ezawa. C'est frère Kagame. Pourquoi moi je n'ai pas fait ça? Pour l'amour du pays. Il y a un moment où je défendrai Félix Tshisekedi, mon président, parce que Azam mon valeur. Mon président est un bakingaï. Je ne croyais pas. Normalement, je suis un malam ou boye, na monité. Ah, pasteur Ngefa, oui, au talangaï. Après, c'est un bote vanda. Et boye, na va na président boye. Tout ce que tu as la match, on est à côté de à recevoir comme un homme de Dieu. Oh, la Bible, le Matthieu 10, 40 à 41. C'est quoi, tu as dit, les aventuriers étaient. Amen, Maki, Abuna Kanté, Ali Kanté, Mande Foukoua, quoi, maman, pardon. Quand tu as une infiltration, tu as une bilo qu'on a les sous n'ambo côté. Tu as un bout de la tiseke di tina souka, tu as la mboka. Parce que pour nous, à part Mobutu, on ne peut pas avoir un président ou un président Tshisekedi. Personne ne peut pas. Mbongo nyonso ya rapport ya bana mboka. Richesse ya bana mboka. Bato yango balabi président do sala eloko te bato bazoloba nzala eza na mboka bato banzela malonga eza te do bato bazoloba loba baza ko se plaindre balabi ke musala ezosalama te papa. Bavi yango ye omoni yango te. Bon. Tala ndenge na ba 5 ans na sa itala ba immeuble anda kwa sika ba construire pour tout montasala ngone. Président Kolia. Hein? Kolia azana ministre économie rôle na ni akbolo ngambonga l'état pam. Ba foutron. Na boy ko tanga moto professeur na Congo. Ngai professeur. Professeur et loko nini bozo sala. Bozo parce que sur matière le Congo souffre. Est-ce que le président de la République azali magicien? Mobutu le président de la République n'est pas magicien. Après si nous ma poste pour sala ni. Tala moto ko la Gilles Lingeti. Tala moto la Gilles Lingeti. Au fonctionnaire d'État azali extraordinaire grâce à Gilles Lingeti na gestion na ye n'est pas te côté na bon l'État. Hein? Grâce à la Gilles Lingeti, le autre monde quand même économie commune le babidja 11 milliards, 12 milliards, 15 milliards. Grâce à lui. Na DG de ya okuta moto kwa kala la René Kala Chibango. Masimango. Ou azali siko directeur provincial azali na DG awa asimbi ville mu Kinshasa. Hein? Alongwe na guichet niki awa. Excellent deux fois. Alkaina aéroport. Premier na République. Alkaina Matadi. Premier na recette. Azong na Katanga 2 ans. Premier na recette. Tala ba haut fonctionnaire comme René Kalala. Il y a des gens. Mais il est là, on ne parle plus de lui. Hein? Basil la Lingoti. Donc ça va dans salle. Mon tour ministre il y a justice. Koulou n'a pas bon bango, Romain 623, bakati bato très handicapé. Regarde ça qu'il fait. Liaou a un camion à taxi. $10 va tirer un taxi, moi je l'ai vu à combien pour une fonction publique sans garde corps à kidnap diplomatique. Non mais ba Koulou na monyo pour se plaindre. Ndenge bazo. Ba koufa parce que Romain si c'est insécurité totale, les lobes a diminué hein. Rota mana 1h-2h du matin. Donc on a bangoté. Grâce à ça hein? Comme il assisté. Maman. So to tika yi kuluna. To ngai to kota lokola Haïti. Haïti, le pays n'existe pas. Il n'y a pas un gouvernement. Haïti ba bengana président na moi gouvernement ba kene maluku. Ba gangster ba zwanji li ba totu ba mais ba benga ba tamoni. Monique, to riska ki to koma boy. Il fallait ministre de la justice. N'obédience chef de l'État. Na armée contre na kati to neutraliser ba bandi oyo. Ça dit quoi? Celui qui tuera par l'épée périra par l'épée. Alors ça ba bo mabango na ba crime ba sali. Où est le mal? Pour Romain lobi Romain 6:23, ça dit péché c'est la mort. Peuple pe binu. Bo sunga moko nyamboka. Bo sunga pe ministre. Boye bi bana bina kuluna sika bazali bo dénoncer bango parce que to kata hémorragie wana. Comment kuluna moi ça na zemi? Ala na robota bakange na butu ba pasoli mama babimisi mwana mama akufi mwana akufi. Mama kuluna bazolela droit de l'homme eza wapi? Bango bazo papa bato bazo boma journaliste kwa moninga na droit de l'homme azaki wa. Hein? Droit de l'homme azaki wa. Tango batiki bato ebele ba handicapé ba komo kwa bato ya maba. Bato alepe tala bato ba koma ba pota bazo sokisaka bato. Droit de l'homme eza wa.
Hein? Droit de l'homme, c'est ça, pourquoi n'est pas Poutine? Hein? Droit de l'homme, n'est pas Syrie? Droit de l'homme, c'est ça, pourquoi n'est pas Israël? Définir la question de l'avenir, pamba, droit de l'homme, on tue les gens, droit de l'homme, n'est pas Kagame? Un sanguinaire, l'homme de sang, à prendre le bateau, Kataboy. Dans le 20e siècle, il y a un assassinat cible, droit de l'homme, n'a pas Kagao. Hein? Hein? Pourquoi on a mis le droit de l'homme? Parce que Bana Mabé, ce sont des criminels. Et puis Bana Mabé, Bana Menaka Makila Nyao, Nabamboa, Koliaga, Tama Bana Mabé, Miken, Konda. Hein? Car la machette, ce moment où la forme, le bango, pourquoi Gagame? Azo bête à balle. Oh, coucou d'endo. Hein? Pas Bania Makila Bateau. Hein? Bania Makila Bateau. Au moment où on a fini la récréation, Botika Mboka Nabiso. Soki bino tete me toko benga la bino droit de l'homme, to benga ni Monusco, to benga ni pe ba français ba tout bazali aw. Voilà. Chad de sali yango bo sali bangoni, ba benga ni ba français. Mali sali yango bo sali bangoni. Niger sali yango bo sali yangoni. Hein? Si on ngomone la biso. Biso basi na bino. Droit de l'homme, on tue les gens comme ça. Ngai nazali prophète ou défendre ba valeur. Parmi bango les innocents sont là. Ba ça peut quitter hein. Bazo quitter pe bango po ba juge Bible lobi na biso na 4 Romains chapitre 13 verset 4 les magistrats sont les ministres de Dieu, ils vont trancher l'affaire dans la vérité, dans la sincérité. Il va quitter, il va punir ceux qui font le mal. Ba ko ka ni ko samba bo ete habité oyote kende oyote mais quand ça na mosu ba kanga ki ti ba ko tika na 23h ba tiki ba kei hein sikoyo bazaki ne le mo malamu mama bazaki ko violer Bagno et quand il m'a killé la mitou na bango, bah comme il ko violer basi, na ba maman, na ba sœur, na ba kokoba. Et là moi si aboya kana vie na ezali viol. Même moi sur azui zemi na viol. Moi na lingaka ite. Oui bakango. Moi na wana lingaka ite. Aboti moi na me lingaka ite. Tata nani alingaka moi na wana te. Mais avant dikaka boye, po yo kuluna, Nzambe, Paul Gagame, Kuku Dendo Akufa Lobi, girafe, hein? Obani ko kata bato kingo. Moi, nazo applaudi décision on a parce que c'est biblique hein. Na ko tele meloko Bible ndimi yangote. Mais Bible lobi Romains 6:23 le dit péché c'est la mort. Hein? Bango babomi bato, bazokisi bato, batiki bato na dégâts. Hein? Le rwanda ko nangeza. Oyo sibilo ko so na kufa na souci. Na ko so mango so na. Ko tia Bible pembeni ba mbeli ba milangi ba nini aw. Au cas de quoi, pas de mbeli. Mais si on a le Congo, alors, comme ça va rébellion, ça va assassinat, parce que ma benne a bangouelek. Et puis, je crois, dans la ville de Kinshasa, va fêter bien. Je crois que ça 26 provinces pour Kimi Solo et Kota. Voilà, Kimi Solo et Kota dans la République démocratique du Congo, et précisément à Kinshasa. Kabila. Président de la République, il y a un Azali président, Azali ex-président, Azali ex-président, Azali président Fati. Président Fati, Mokonda Fati. Francis Kalombo, Asombi Bambeli, Akaboli Bato. Qui était Francis Kalombo? Avant ça, Kabila, il a quitté. Hein? Bamachette, Francis Kalombo, on a bandal. Moi, je reste quelque part. Ah, on a bandal. Après, c'est lui le promoteur à Koulouna, on a vu la Kinshasa. C'est Kabila. Hein? Hein? La vérité, c'est Kabila. Ba Francis Kalombo, ba Mova Sakani, ba Bélé Rougeois, tout, bambeli, bangoni, ba Binsaki, mouvement irrésurrectionnel, pour ne pas intimider Bato. Hein? Mais yango, tu se gardes à côté de Babi yango. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il faut assis dans la bango. Et puis, vas aller interpeller la justice. C'est le promoteur de la bango. Kalombo, Kabila. Mais les autres ont librement, mais bonjour. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Là, c'était là notre prophète Ngefa. Donc voilà, n'habitez papa mot de la fin et puis au PSP yombo tekaka na rythme qui ça s'endenge kenda. Non, pas si moi tekaka na France tema ndenga je crois to kokutana na lekaka na émission mingi pa na ye. Kolo asunga bino. Na pesi mbote na président de la République et Sikazali. Kolo apambolaye. Waroma auti Londres je crois 15 ans comme langawa Nzambe azala kati na ye na yo mama bokoto
kula zana yo nde na cameraman oyo et Jules Labila Hassan openda pile Mauritanie na une infiltration na mbuko ba Mauritanie ba koti partout à Congo. Oh ande kwa Kagame oyi motani ba infiltration kwa Kagame Mauritanie mubimba zo filmer nga papa kote kanga kune pa Mauritanie te mama tika batwana tika kola pa mola bino to bozola ndange fa zongi mama ngonga to za besoin ndangai je suis là nzambe asali ngolo vraiment na zongi en forme pona ko kengela Congo mais na tobi c'était papa Fachi boye Romain 831 c'est bien pour nous qui sera contenu hein to kolonga bitumba. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donc là, je dis un grand merci à RJ Loabiloz qui est derrière la caméra. Je dis un grand merci à Merveille Mampouya, pourquoi pas à Maëlle Sadiki à Maëlle. Je dis un grand merci à mon ami personnel. Dieu merci Mbadinga. Dieu merci mon ami. Pourquoi pas celui qu'on appelle Fiston Makola, mignon garçon de Paris. Je dis un grand merci excusez-moi, à Vané Maëlle depuis Paris, pourquoi pas à Fiston Manis, un grand garçon, mon grand frère qui me suit depuis Paris. Nabilon souvent Bolingara, la diva de la presse congolaise, Sandrine Bamana. Merci et au revoir. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura